MDG TV, une chaîne Want pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. Nzamba pambola bino balandi émission tolika sina bonzambe to lisu le lopoto solo la tope satoli. J'ai toujours eu l'habitude ya koloba le pourquoi ya sujet oyo to sepela to pona poto lobela. Sujet na biso lelo tolobi zala yo, zala yo, zala yo, zala yo. Be yourself, zala yo. Tozomona lelo mutu nyonso alingi akoma mutu nyonso. Eza moko ya babilo ezobota jalousie. Parce que nga na lina zala lokola ye. Et lokola moyena koma ye ezate parce que c'est pratiquement impossible okoma ngai. To nga na koma yo. Po yo oza yo nga na zanga nzamba keli biso bongo. Mutu na ndenge na ye, mutu na balolenge na ye, mutu na ba forme na ye. Sko loto mona bato, alinga koma lokola songolo. Alinga koma lokola pakala. Alinga zala lokola, asala lokola. Eza moko ya babilo ezobota jalousie. Ndeko na ngai zala yo. Ndeko na nga sepela na oyo zali. Ndeko sepela na oyo nzamba pesio. Ndeko kumisa nzambe na lolenga keleli yo. Ozala complexité. Parce que le fait ya komilinga te eza complexe. Le fait ya koluka kozala lokola songolo eza complexe. Mutuna sena moi awa ana ba talent, ana ba capacité, ana ba potentiel. Onzamba tchekati na ye. Eza babilo onzamba tchekati na mutu pour faire épanouir vie ya mutu. Ndeko na ngai soko ye barate poza na bato musu bakanisa na mokili oyo ya na catégorie ya bato mobe babengami bazala heureux. Non, posa nzambe eza mutu tout azala bien. Mais na ndenge na ye. Les riches, il y en a. Les pauvres, il y en aura toujours parce que mutu nyonso tabengami azala riche. Classe moyenne, je sais pas, modeste, ezali pe kozalaka toujours. Mais na nyonso en général, le fait ya kozala mobola et yana olisumu te, to ya kozala na vie moko normal, biso nyonso to bikela mwa nzambe et se mwa nzambe eza biso tout ozala eri. Et raison pour laquelle akufa aganka tout est accompli pour na nini pour apesa mutu sika na ye. Vous voyez? Kozala lokola kolinga kozala lokola songolo te. Kolinga kozala lokola pakala te zala yo. Koluka kozala lokola songolo lelo memi jalousie. Koluka kozala lokola pakala lelo memi jalousie. Tomona ba poison na communauté, tomona ko bomana na communauté, tomona likunia na communauté. Mutu amati babenda ye kaka kitana se, mutu atombami ya lingo lakisa nini, mutu azongisa boye ye kutwa eloko nini akanisaka nini, mutu ake mama, papa, tu as des potentiels en toi. Tout ce que tu as besoin, c'est de te découvrir et de maximiser ce que tu as. Oui, bandeko, mutu tout na mokili oyo, ana eloko, sauf personne. Pour exemple, bato bakanisa ke non, et ana bato moko boy, catégorie ya bato moko boy. Onza matche na sena moi akande fo bazala bien. Non. Tout le monde, mutu nyonso na mokili oyo, ana droit à bonheur. Mutu nyonso na mokili oyo. Désolé. Olimbisi, il faut azala bien. Et c'est Nzambe.
posa ya nzambe. Mutu tout il faut azala heureux. Bible zoloba biso na livre Ecclésiaste. Je crois dans chapitre 9. Que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la réussite aux intelligents, mais tout dépend du temps et des circonstances. Kobonga ne biso toyebaka ezala mpona bakourage. Toyemba wana banzembo la vie appartient au courage. Non, tout dépend. Nyonso dépend dans la temps et circonstances. Nzamba créé ba circonstances. Nzamba créé ba opportunité, pardon. Oyo, ezo dépend dans la circonstance na batan et permettre à toi saisir pour akoma quelque part. To akoma o esengeli. To akoma onzamba ozelai. Siko ezo dépend na souplesse na yo na ebité. Na ebité na bani souplicité, je sais pas. Et dépendre na yo. Ozala souple. O saisir opportunité. Onzamba pesi yo pour olekana ko réaliser plan nzambe na vie na yo. Nyonso zana likambo atan. Nyonso za likambo atan. Toujours dans le livre Ecclésiaste, je crois dans le chapitre 1, Bible yolo banabiso, il y a un temps pour tout. Bien aimé, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Donc même kolela o monaka, ezala na tina na bavi na biso. Okoki jamais oyana mokili oyo yo esengone esengo bando botamati okoli onuni okufi yo mtozalaka na esengo. Tu risques de rater le ciel. Parce que Nzamba te ya abiso dans des circonstances, surtout dans la réalité où c'est difficile. Vous voyez? Donc, même si je passi, il y a ma bé, il y a ma kasi comme la abiso. Et ça la symbolique, et ça significatif, et ça la raison, et ça la importance, et na ba vie na biso. Vous voyez? Kumisa nzambe na oyoza. Kumisa nzambe na nenga keleli yo. Kumisa nzambe na o apesi yo. Kana moke oza nango, oko maximiza ngo. O l'équipe ta musu mutozo kansa leki yo. Tobi histoire ba talent, n'est-ce pas? Ba pesi ba talent. Moko aza moko musu aza 5, musu 4, musu 3. Nyonso zo dépendre na capacité o nzamba tie kati na moto. Parce que grâce Bible zoloba, nzamba tayango par mesure na vie à moto na moto. Tout le monde n'a pas la même capacité. Nzamba oloba, pardon Bible zoloba. Moïse abimi Israël. Pardon Égypte. Ah ok, ne peut pas écouter à terre promise. Tellement musala abando salezaki kilo mingi. Bo kilo na ebisi onyo kwa mapambo ya okufa pamba. Pona bato o baza capable, o baza digne parmi peuple na yo pour répartir ba tâche. Ba pona bato baza ki ebele, je crois 70, 70 son abo sanité. Et ba tie bango ba chef, ya ba groupe, bango nyonso bazo ba tâche morote. Ba chef ba 50 bazala, ya ba 100 bazala. Donc pour dire que nde tozala ana mukili o tozala biso nyonso ndenge morote. Tozala biso nyonso na ba capacité morote. Mais néanmoins, mutu na mutu azala quand même na quelque chose. Donc kolinga ozala lokola songolote, kolinga ozala lokola pakalate, tu vas te limiter. Mutu ota muso zo kwa envier, on nzamba tchakati na yo eza grand koleka o ya zanango. Ye peut-être azwa tala moko kaka. Mais na maele na ye na ndenge na ye a maximiser on a ba façon na ye et ezo produire et ça la bien. Yo tam soit na 3. Suko ozo miye bandete. Luka o se découvrir. Découvre-toi. Yeba elonin ozanango. Et Luka suko o maximiser lokwana. Malheureusement, biso c'est pas le cas. Ozo jalouser mutu.
po azana eloko mobwe. Et pourtant yo pe wana eloko. Mais ozoyeba te ke wana eloko. Ce qu'il faut luka omiyeba. Ta mususu oyo zana ngo eleki wana. Ta mususu yo zana ebele koleka ye. Mais malheureusement tu te limites. Et pourtant oa mutu fallait o progresser banda kala. Okoma musika. Mama, papa, likolo ko luka kozala lokola songolo. Bato babunga nzela. Parce que nzamba bengi yo a tient na mokili ona tina. A confié yo mission. A tinjo sala ba mambo moko boy. Siko yo ozo lukoza lokola songolo yepe azana mambo na ye o ifwa sala. Okino ko sala mosala o ye batindi ya sala. Premièrement, oza destiné na ngote. En toi, oza na biloko o esengeli te. Na mosala o ya azo sala. Okende komi boma pamba. Nzambe ta mswa mono musika. Me eloko oyo zo lingo sala. To marambo oyo oke kokota. Et au limité au place mobwe. Au réaliser rêve na yote. Lobi omo kanga bandoki. Lobi omo yoke la batu mitema mabe. Lobi okomi mutu azua. Lobi okomi mutu aketo. Lobi oluke omo tila batu ba poison. Pourquoi? Parce que yo linga yo zalo la songolo. Zala yo. Zala yo. Zala yo. Ye aza ye. Ngana anga. Kolinga ozala neti ngate. Kolinga ozala lokola yete. Oza spécial. Pe unique na plan nzambe. Ce kolingo se découvrir. Afin que o vivre vie on nzamba destiné yo. Tout dépend du temps et des circonstances. Et chaque chose a son temps. Dit la Bible. Il fait toutes choses belles ou encore bonnes en son temps. Maman et ali kambangonga. Papa et ali kambangonga. Même moi n'attends à botamara. A comment mbala moi cité lobi a bali. Abadio bota. A comment mbala mo bali mota mukolo non. Est-ce que moi non a 5 ans? Ya moi si. Tobi que moi nana un jour comme maman. Toyebi. Moi nana tobi un jour olinga mobali a robala. A robota toyebi. Mais na 5 ans wana so ba pesi mobali. Bola sir moi nana robota. To moi nana ozoze mete. A robota te pona nini parce que ngonge kokina no te. Azana anja robala te. Ana anja robota te. Ndeko zala patient. Patience c'est futaka. Duku duku balobara nini? Duku duku pema, duku duku satana. Motema moto moto. Olia bilo ebelate. Et au salo constipation. Et au salo libumo pasi. Au sanza. Les paniers circulent encore. Ba zui mapa bato a liboso. Elingi lo bateke mapa esili to basili si mapa. Ata soko za millième kitunge okomela kayo ata lelo tata lobi. Patience. Ndelo ozo bomisa batu lelo. Batu ba trop mitema moto. Yango moni batu ba oke simba bakisi. Même dans les ministères. Oka kuna po mokili ya makambo. Il y a quelques mois passés, il y a Moussel Nanzami moi kufaki à Congo. Massa na eto yebani muninga na camarade na c'est aussi un prophète. A regretté makasi parce que c'était vraiment son ami à l'obia de quoi na ba grâce au saranate. De quoi na ba talent, de quoi na a regretter. A l'obia nga elo bomisi ndeko via mbangu. Via mbangu nde bomisi ndeko. À chaque fois bano ya hôtel nga yaze muto na ngai na uti kuna ba bengisa nga mais il faut mona foule. Nga bana toujours conseiller sinon c'est le temps de dire lanza yaze ka soka yeka ekota masana mon cher. Oui penza ba grâce au toi nango ba talent toi nango ba potentiel au toi nango vraiment komona ba tumususu vraiment ba okokana ba nkutu pété mais tala donc fait yelo bano bomaye foule. Et là, bano bomae, baninga ba otambola mituka bien.
elo bando bomae e suka na ngonde kwana akenda ko simba kisi. Malheureusement pour lui baninga bazala atake asimbi kisi yango pe efoulié mambo simbi malheureusement tango ya kei. Donc azwa même pas chance ke onde zala mata babandimi yango o abando lukana e koma so ndenge nini mituka ngo somba e beta retour mbala moko beta retour. On ne se moque pas de Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Kisi esimba epa mutu nyonso te o, eske batu bayeba rango même ko simba kisi oyo il faut zala mutu ya makila wana po esimba, eske batu bayeba rango mutu nyonso bengami asimba kisi te. Yana batu musu ata oke osimbi kisi mambo esimba nango te parce que kisi eza ya yo te, kisi eza na batu nango. Yango bomona batu bela kenda simba kisi bela liboma parce que kisi eza ya ye te. Yana batu musu kenda simbi kisi akufi. Yo mutu makanise komo tambola yo omona mama onete zo simba te okeno kana nzela mokuse mon frère. Et pas nzamba zara ezala te ta musu video komelio nzamba avertir yo alingi yo mingi tala ndima ofufu vi ozo vivre wana pendant un temps et mambo changer nango un jour tôt ou tard. Oyebi so yi saison na yo komi ozana bezo forcer te hein. Soki toyebi na Afrique toyebi ke tozala ba saison manga, saison orange ezali. So manga ebi orange ezala te, n'est-ce pas? So orange ebi manga ezala te. Est-ce que bino osu momona to wana na temps orange manga pezo bima po ani parce que ya linga s'imposer? Non non non. Manga ozela. So yi saison ekoki a obima. De même orange a ozela. So saison ekoki a obima. Bandeko ko bonga, ko mata, ko pambwama, ko tombwama, ko réussir, ko zala bien, ko koma bien, ezala likambo temps, ezala likambo ngonga. Ezala likambo ngonga. Oebite, tu es là peut-être aux ans à trentaine d'âge. Yana batu musu anginda na 50 ans, akembi abotami na famille pasi. Akoli na pasi. Abali na pasi, aboti na pasi, vie médiocre. Mais là 50 ans ndambo nzamba sepela visiter. Yama bonzambe. Yama bonzambe. Sko yo ke no rozonu ba risque. O ke no ko abréger vie na yo. Ka pona ni po soi-disant mambo ezo simbate. Est-ce que yo yebi so ba betelo masolo ba to o to yebi to tanga na ba kombo bisika ba uti. Po ba koma bisika baza. O kamondi matin. Mon cher Zalayo, ma chère Zalayo, sepela na oza nango. Ana 100, yo za na 10, sepela na 10 na yo. Renye na 10 na yo. Zala na coin na yo na 10 na yo. Tika na 100 na ye, na 1000 na ye, eza ya ye. Lobi ezala ya nzambe. Soki saison ekoki o forcer lote. Soki ekomama, soki etangama nde toloba na lingala. Na ebita na okola na mwana moke eza na nzembo mo musicien mo ayemba to yebi. Alobi kozwa ya moto etangama likolo, hein? So na bosani te. Redi ya Messi. Je crois dans l'album à Ziggy. Hein, tozala pe papa. Au fait, païen ou pas tozala mokili ya batu. Nzembo muswa to tiete okoleko yokango. Voilà, alobi kozwa ya moto etangama likolo. Maloba nzambe suka nango ekokisamaka toujours. Ata soki lelo monite lobi omona. Lobi omona. Mutuna ngonga na ye, mutuna tango na ye. La Bible dit un temps pour tout, il y a un temps pour crier, pour pleurer, il y a aussi un temps pour rire. Donc ba pleurer wana ezape na tina na vie na yo, pour former yo. Enfin que lobi tango esengo ya élévation ya, oyo ba gérer. Okemba, oza na maîtrise, ozwa maturité.
nde eloko bato bayebaka te ye alingi kaka abonga lelo mama papa meme nkona so baloni yango ebima mbala moko te automatisme ezalaka te epa nzambe azalaka nganga te epa nzambe makambo ya bato magique ezalaka te pa mbala moko ndako etondi na $, na $millions, non. Mbongo basala yango, mbongo baluka yango, il est écrit, je bénirai l'œuvre de vos mains. Bosser, so lingo nginda, so lingo zwa mbongo, so bosser dire. Mais malheureusement lelo to na bato oka fainéant, alimamba musala te. Kongola makasi na ko rêver kongola makasi na ko rêver o boulé lobia ko mamutu mo munene, ce qui n'est pas mauvais. Natambola na ba mituka mo boya otanga ba kombo kaye mo mutu ba maka mituka na ba kombo na pardon nana oka ngote lobi na réaliser ba rêve mo bo akoma mutu moko eza mabete mais ba principe ya ko appliquer po lobi okoma mutu to sala ba forte to yebaka te to lingaka te to salaka te. Surtout ba chrétien tous en ba conception moko bizarre yon moni lelo même ba sel nza ba romo simba kisi nzamba sepela apambola mutu na ndenge na ye soka sepeli to akomake na nzela ya Bible okoma mutu abozui. Gloire à lui, yana batu bazwa ngolu aka bondeli pona mutu ba pesi offrande pamba mais niveau mbongo wana esali ke mutu s'épanouir ezali mais ekomami te ke yo fa ko nginda na Bible yango moni batu belele ba simba kisi apôtre Paul alobi alobi bolingo ya mbongo eza racine de tous les maux. So za mutu oyo na mamba nzambe oyepo oluko nginda en tout cas osuka mabe so za na besoin mbongo travail ke luka penda kayu luki penda kayu obeta kayu pozo mbongo mais soki yo na mutu no cheka ke non ndena ote ya Bible boeza pona nginda obeta côté olinga te so nzamba sepela pambola yo. Gloire à Dieu. Lelo bato basimbi kisi ba chrétien basimbi kisi basali na nzambe bakoti na nzela mukuse po anini parce que ministère ezofuta te mama kosimba kisi te papa kosimba kisi te ata yo mutu oza na domaine na mamusu na vie oza commerçant oza na ebite nani obunda omona mamone te esimba te ya un temps pour tout ya mamba saison obiso saison ekoki o forcer l'autre ba porte bano fungwa yango moko yo zaka fidèle respecter ba principe yeba ko tambola yeba ko vivre na mokila bato parce que mokilo to mona eza na ba loi ya nature il faut muto atosa po banzela na ekangamela ete de faut tambola sembo yo persévérer kaka esimba zala yo abongi. Gloire à Dieu. Ata ba mapasa ba misu pe babonga nzela moko te oka musu atombwami musu azaka bongo musu azu musala musu azaka bongo eza mambo ata muna mutu nangonga na ye muna mutu azala na empreinte na ye na mokilio ata so boza ba vrai jumeau to ba vrai jumelle on bobima nzela moko bino nyonso ana empreinte na ye yo ana yo empreinte déjà likambo ngonga mutu na ngonga na ye kolinga kozala neti ngate kolinga kozala pe lokola ye te parce que ya za ye yo za yo tu vas te limiter o se détourner pamba o kozala désorienté pamba o bunga nzela pamba parce que nzamba destiné yo na mambo moko boye wana destiné na ona vie na yo oza yete ye pas za yote ngape na za yote yo poza ngate donc zala yo sepela na ndengoza
sepela na onzamba tie kati na yo to pa pesi yo talela ye parce que nzamba lingi batu tout et sengone eza mutu nyonso azala bien sans exception donc mi tu na no to ko ima no te ndenge mesana na ko poani parce que mambo zo simba te non. Qui cherche et trouve, dit la Bible. S'il faut bosser, s'il faut luka. Et aux agana mukolo moko mona que non et mambo changer. Ezali. Koke simba kisi te. Parce que kisi ezala na ebite na loba. Ezali kambo destin. Mutu nyonso ta bengami simba kisi. Mutu nyonso te. Kisi makila nyonso et to sa kisi te. Et puis so ke simba kisi. Est-ce que bike ba opeso ka onza mabongisa pona yo? Po satana apesa mutelo te. Ba osangiselo ango ya pa ba pesi yango. Yango mona batu nyonso akisi basuka mabe. Ta mbongo ne esila, ne passe pas malheur ebandi. Siko ya mabe ezake osuka okenali osuka na enfer nde mabe na ngo siko yango wana. Menzamba anzambe Bible obi asala nyonso malamu na ngunga na yango. Zela te anzambe. Na évité ezwa combien de temps? C'est Dieu le souverain. Un jour est devant lui ou encore à ses yeux comme 1000 ans, dit la Bible. Un jour n'est pas 1000 ans, mais un jour est comme 1000 ans, dit la Bible. Parce que déjà l'homme ne dure pas 1000 ans quand même. Donc si un jour passe à 1000 ans, c'est que yo bonate ou pas bonate. Un jour n'est pas 1000 ans, mais un jour est comme 1000 ans. Ce qui veut dire, et cause à la lelo, tout comme cause à la lobby. Tout comme cause après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, 5 ans, 10 ans, nous se dépendre dans Zambé. Nous se dépendre dans Zambé. A souverain, a bossani yote, parce que a la mémoire a oublié, a ebio. Ba prière au salaire yoka. Ba rolelo le la rana yoka. Ba fidélité au salaire après va yebi. A bombelo quelque chose de bon. Talela Nzambe et simba. Kolingato koma lokola songoro. Kolingato mama, papa, surtout bato ba enviaka. Est-ce que tu yebaka que mbongo oyo e circulaka 80% mbongo e circulaka eza mbongo mwa salité? Est-ce que bato ba yeba? C'est pas que bato ba na mbongo bien bazate no bazali, mais mingi surtout bato biso to enviaka. Est-ce que tu yebaka ke ba mbongo na bango mingi ezala ya bien te? Aoya oyebi sote ke ngande na abona sina beba aoyebi sote. Aoyebi sote bande ko ba pasteur bele ba destiné et s'enterrer ka boyen likolo bilulela lelo munyoso so abimi soué na eto susine ezalaka akangama na vie moko, ce qui n'est pas mauvais pour la kisenzela. Mais est-ce que bondela nzambe pour luko yeba so iba plein oyo zo mona wana eza nzambe to ba jeep wana zo mona eza nzambe? Lelo oyo homosexualité zo battre plein na mila ba homme de Dieu, il y a ba serviteur de Dieu, prophète mais homosexuel et somo pasteur homosexuel, servante de Dieu lesbienne, somo ba web saote. Yo anzi soke ba wono kundeza bo non ba web saote. Ba lo banote yo mona ke no ke impactation. Impactation ba ko impacter yo penza bien, ba ko impacter yo suka nango olela. Bible dans le livre de Jérémie, que ton péché t'atteindra, ton iniquité te châtiera, et tu sauras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel. Oui, bah tu belé tout le monde a se déguisé na bango. Non, atikala ozani anzambete. Azala déjà ma bé depuis place à Outaya mission. Bon mon a que no ye bien, ye danger, ye boye. Nous ande mission au batindela ye. Eza po ya komela ba vrai, ya kodunda ba moto, ya
ko gagner ba âme pour na diable yo monika que no tata na zalaka bien tata na zala expérience na mamba nzambe combien même na mboko to vandia to ba bango bunda ye moko na nzambe ane na mbongo bele ane na mbongo te ane na bandimité soki ndenge nini mais na nzambe oyebi soza na nzambe ata soza na 4 membres non j'aime Jésus et belé ba kota ba connexion qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont où aujourd'hui? Banda babano kene ba Brésil banda bano kene ba Israël banda bano ke ba Benin a soki ba Lomé so ba Togo soki ba wapi ba Côte d'Ivoire ba Afrique du Sud ko ba impactation et pas un grand mot aza élevant d'inité ni n'échangea baza na bango ne bazala malé au contraire kutu et beba bazala na bango bien mais mambo beba et patakana et nie fukama ce qui est vraiment triste. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, hein. Tout chaussure gonflée n'est pas Jimmy Weston, hein. Yo monara e ser wana danger, hein. Njoka ser wana lala na nguma na ndako, hein. Yo monara vie na ngana deux fois te, hein. Mais vie na wana ta mso lala pongi te na butu, hein. Vie na wana mela makila yo yebite. Ser na yo wana omona ya azana mobali te parce que ya robala te ala na mobali ya nguma na chambre. Les amis, faisons très attention. Vanité de vanité, tout est vanité. Mutu mokota kufa bakunda na mbongo, bakunda na mituka, bakunda na bandako. O nyonso tokuta na mokili to tika wana mokili. À quoi bon? Koluka wela bilo a mokili. Bible zoloba, que servira-t-il à un homme de tout gagner et de perdre son âme? C'est vrai au que simba kisi. C'est vrai au kota maison. C'est vrai au que se connecter. Pose wa mbongo. Pose wa onction, soi-disant. Po bana okoi sabato. Po ton des églises. Po tambola na mituka minene. Po tambola na mituka cher. Po tonga ba building ba immeuble. Eza malamu. Mais ego servir yo na nini? Ce qui lobby au passé éternité musika ya nzambe na yo. Ça te servira na nini? Ok non lela éternellement. Ok souffrir libela na libela. Kapona bisengo mo ya tamoke. Toi ba passager na sena moi. O nyonso tokuta to otikango. Mikolo muto ezala mukuse. Bandeko. Mikolo muto ezala mukuse. Moi je me rappelle. On dirait c'était juste hier awa. Que j'avais 10 ans. Et on dirait lobby. Mais si il est cas plus de 20 ans. Vous voyez? Mikolo ke na mbango evia muto ya mukuse. Biloko to wele la oya na ona tinate. Yana tinate. Et komama ke mutu nyonso esengeli azala bien. Ce que zo dépendre na mutu comment zo se positionner na sena mokili. Wana avantage yo yebi nzambe. Wana avantage yo yebi Yesu. Pourquoi? Parce que o tatonete a orienté yo afin que oyeba bisika nino ko kota bisika nino ko kota te nino ko sala te pour na nini pour matérialiser oyo ya bongisela yo. Sokut ba païen so bato ba yebi nzambe te ba o sepela ba o s'épanouir o ba simba kisite non parce que kozwanyo so za kisite c'est pas tout le monde ozo progresser na ozo sala nda simbi kisi non. Il y a des gens au assemblée la année pété mais vous sentez que ça va. Parce que combien mois na nzambe ce ko lela poani o lela jusqu'à quand so monike mambo simba te bondela luka nzambe ako se révéler alors bien invoque moi je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais point. S'il y a quelque chose où ils ont bloqué les pamboli na yo nzamba ola kisayo que soki yo ti lelo zo bongate et pourtant falo bonga déjà c'est à cause de ça et l'eau esengeli osala eza o c'est ça Dieu et bato baluka nzambe ba ebi mambo na oloba parce que c'est un Dieu qui se révèle. Vous voyez? Donc olukano ba alternative te ba gauche droite ba makanisimo bo na mutu osala bozongisa bo kende boye po mambo ezalelo malamu non nzamba azali ezali kambwa temps na ezali kambwa temps
parce que nzambe apambolaka moto na ngonga na ye na circonstance moko oyo aocreye oyo esengeli yo saisir opportunité afin que ovivre oyo nzambe abengeli yo to abongiseli yo to bonheur oyo nzambe areservela yo na mokili. Donc kozala complexité te oluka ozala lokola songolo ozala lokola pakala ye aza ye yo oza yo boza bino nyonso na 24 heures na journée moko bosala bino nyonso 9 mois na kati ya libumu ya mama cas spécial eza te. Donc soki abonga yo mpo obonga eza te ke no mpo ye aza mwindu yo oza pembe to ye aza pembe oza mwindu te eza mambo ya race te ya mambo mpe ya sexe te ya mobali nga na mwasi non eza mambo ya taille te no ya molai mingi omoni yango wana bato milai babongaka mingi par rapport à bato mikuse non rien à voir. La Bible dit tout arrive également en tout ça. Même sort pour un méchant, pour un juste, même sort en bien ou en mal, même sort à okufa na okufa, même sort. S'il faut soit au bon, même sort dit la Bible. Donc zalayo, toli kati na bonzambe ya lelo ezalaki pour encourager mutu moko mi sepela mi linga na ndengo zali. Na mukuse na yo, na mulai na yo, na mwindu na yo, na pembe na yo, na mbinga na yo, na kimobali, na kibomwasi, parce que nzambe aza ya biso nyonso. Le ciel et ciel appartient à l'Éternel, dit la Bible, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Come on. Mokileza nzambe, mokileza la ya mutute, biso tout to bonga, biso tout to zala bien, biso nyonso selon plan nzambe. Ce que ça likambo yonde ba se positionner. Bakinois bakongolais balobaka timba comprendre eza likambo yebela ndeko koluka no kwa mvie te ono te oyebi te so balobi balakisa yo mabomba mi okima ata mosu opusa na pembeni ya motu wana te oyebi biloko nini aliaka te na minui oyebi place alalelaka te oyebi place akotelaka toilette te mamuni elekaka. Donc bref c'est ça au fait kwa mvie no motu te parce que oyebi vérité te poso boyeba yebisa o vérité to balakiso okima mbango ondima olala na kwanga na dendo no mesana na ngona me oza na kimia. Même Bible zolo bango malamu un morceau, mieux vaut un morceau de pain sec dans la paix que misuni na place à ozanga kimia. Maman kimia le nyonso, papa kimia le nyonso. Le fait que tu es en paix là, il y a un homme qui est nécessaire dans le moment où kozwa kobonga yalika mangonga sois patient tant ngonga no yokoka et simba yo zalaka bien yeba ko zala bien na mukili ko linga batu ko linga nzambe surtout ko luka nzambe et au simba. Que le Seigneur vous bénisse. Tolika tina bonzambe, s'abonner la chaîne, ça la large diffusion et ba message na biso nzambe ako pambola yo tozana pona bino ba suggestion na bino eza de bienvenue. Conseil na bino les bienvenus pour soutenir biso ne fils que par vos partages oyebito obik satan musu molimo moko et nzamba ozanga te okanisa yo. Merci. Zambe na moya olatike mo vanzina